côté live apôtre Strass lelo nzamba sali biso ngolu bien aimé nzamba sali biso ngolu ya koyamba musela nzambe munene tokoyamba pe mama. Allô 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 ma chérie naza live kota na beta katolo na sena tindeli yo lien omoni. Ok na otindeli yo lien. Ok ma chérie tapoter bien aimé soko koti obandi mbala moko ko tapoter et ko tapoter zani bien aimé bato ebele bayebaka ko tapoter te soki eza nini tango yo kendaka limbisanga naza ko tango yo kendaka na ba live oyo bazofinga bato tango yo kendaka na ba live oyo bazoloba mabe mpona mutu ozo tapoter yebaki ozosala évangélisation tapotage. Diable a tellement malin. Allez beaucoup de sabat une distraction. Tant que yo kende na ba live, ya ba prière. Ozo kende na ba live, ya ba makamwanzambe. Ozo tapoter, ozo tia ba fleur, ozo tia ba cadeau, ozo tia ba chapeau nde na latibo. Oza comme évangéliser puis ozo s'aimer. Mais tant que kende ke sika ba ofinga mutu, et sika ba osala makambo ezo glorifier nzambe te, yo ke wana ozo tapoter, ozo partager, bien aimé. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Yeba ke ozo sala évangélisation. Ya monde à ténèbres. Batu musuba yeba ngote, mungu naza tellement malin. Ali ko kotisa biso na ba makambo mo o biso moto se rendre compte te que to sala mabe omoni ngande na vandi ka boy nde na vandi boy nde nzamba salinga ngolu na za na bomoy nzamba salinga ngolu poko zala te na wifi o ya pamba to za na ngobene meza ngolu ko zala ka na téléphone oza abonnement po za bande comme suba kota live azana na wifi te à côté de on abonnement ngaka nde nzamba vandi singaka mbingi jika mosa mbiji boy na bangoli nyo nzamba salinga na kotika la live moko ya tata na yo ya mama na yo via batu na bando tapoter na tie chapeau na tie fleur non ça atteint parce que naza mayele bibe ebisi biso mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Tozo bimate ovandi pe na ndako journée mo bimamo sumuki o sumuki bien aimé. Ozo lukotala na sumuki na nini na bimite na fingi mutu te bien aimé tapotage live moko kenda ki ovanda ki matoi na yo yoka ki o esengela ki yoka te misu na ye mona ki o esengela ki mona te. Tu as participé na malheur ya vie ya mutu moko boy soki pona bolande ata musu mutu ngo bien au mona peke mutu ngaza peut-être mwana nzambe peut-être mutu ngazo le kana batambo ko difficile. Ne sika biso ba na nzambe to ke to simba e to tombola e biso su to ke to ke su to tie su mutu na c'est ça le tapotage pe ne tapotage eza évangélisation soko yeba te mama tolo na se aye po aye biso ke stoko ke ndaka na ba live mususu o e glorifier nzambe te yo ke ko tapoter yeba ke okenda ko sa l'évangélisation ya monde à ténèbres. Mais soko yena makambo nzambe koza pozo leka omoni mosela nzambe mususu azokumisa nzambe ta musuba ndeko musuba za mo asali live 2 personnes atie musique ya nzambe azokumisa nzambe ndenge nyoso mais soko lo kota omona ka de like omona ka bato tapoter bazate banda vandeki na 2 personnes wana ngaba bilo abongo na leka tata na yebi mutu wana te na telema na bando tapoter to tapoter nzambe aza na bomoi mama Blandine nazomona yo te to tapoter to koma na 5 minutes okotsa mosala nzambe wana nazo présenter bino ye bien aimé aza na ngolu makasi yo muto za na ligne ko déplacer te peut-être eza mokolo na yo makamu nyonso to aloba nanga na vie na mona yango kokisama nasi pe na kenda pe ko prêcher pe na lingomba isika oya kambaka na kitambo donc aza vraiment mosala nzambe oyo abanga nzambe ya apôtre Strass ye tokoyamba ye tokoyeba vie na ye tokoyeba uti wapi papa ni ya molimo nani abandeli wapi. Merci ndeko darling na merci pour la tapotage
et puis kolo akozanga te kopambola biso na nzela na ye tokoyoka ba témoignage oyo makambo ya kuta nango na nzambe ba exploit oyo nzambe asala na ye mosali ya nzambe nyonso bubie mwana nzambe nyonso tozalaka kaka na parcours oyo biso tosalaka na nzambe tozalaka ya solo na parcours ya mutu nyonso to aza na histoire na ye mutu nyonso tu aza ta mosusu na libaku moko abetaki mutu nyonso tu aza na erreur moko asala na ministère mutu nyonso tu aa na bitumba moko bakutanaki nango wi na vie chrétienne ezalaka kaka rose te ntango tokomaka bana nzambe nde komba mpenza susu eyelaka biso su makasi nde monguna yaka su kotungisa biso makasi yo moko remarqué ndeti la fois passée je parlais avec mwana nga moko molimo azoyebisa nga lobi mama na lembi makambo ekoma olanda nga nazo comprendre te to nazalaka na nga kutu paye makambo ebanda olanda nga boye te depuis nasala kaka ve na nzambe na ndima kosalela nzambe makambo ekoma kolanda nga makambo nyonso ebeba naza eloko moko boye te oyo nasalaka esimbaka nayebisi nalobi nayebisi nabi yaya evi ya mwana ya nzambe yango wana parce que à des fois na vie tant tosala makambo oyo esepelisaka diable atikaka biso abundisaka biso te atikaka biso libre tosala yango mpo ayebi ke eza nango na gloire ya nzambe te omoni mais ntango moto azwaka décision na vie na ye atambola bien na nzambe asalela nzambe na bosolo atika nyonso tu vie ya mutu wana ekomaka kaka bitumba na bitumba na bitumba yango na ye lelo koyebisa mutu moko kolemba te yo mutu ozomona complication na vie bien aimé kolemba te nzambe aza na bomo ya tiki yo te nzambe atikaka bato te ata lelo leli lie moko nzambe wana permettre ke lelo olela lobi aza capable ya kopangusa ma ya misu lobi aza capable ya kopangusa ma ya misu eloko moko te esalamaka na bomoi na biso sans ke nzambe alola azala au courant eloko nyonso ekomaka na vie na biso ma sœur mon frère yeba ke nzambe aza au courant bible eyebisi biso alalaka te animbaka te yango moni Job na révélation bible bi nyonso ebebaki même mwasi ya Job diable akoteli ye mpo ayebisa Job finga nzambe mais Job na kati ya révélation il a compris à comprendre que na ofinga nzambe te mpo ye mutu apesaki ye mpe mutu azwi il est capable ya korembourse yo ya kozongisela yo même ata fois 2 ata fois 200 ata fois 400 omoni aza nzambe lelo komona lelo makambo ekangami lelo komona lelo makambo esimba te na onzela tokokisa 5000 misu nzambe naomona te ok tokokisi 5000 papa na biso aosenga invitation toomatisa ye okomona lelo na vie ezosimba te okozala mpe na libala lelo babali yo mwana mwasi moko te na ye naloba na ndeko moko mwasi bien aimé nde tokotaka na kati ya mabala mwana mwasi moko te akokutana na mobali lelo lobi asuete ke libala nekufa aza te eza bacirconstance na babitumba oyo toyaka koraconte na nzela oyo toyaka kokutana nango na nzela nayebi te so nalobi français yango bien oyo toyaka kokutana nango na nzela soki bitumba wana eleki yo makasi okoki yango te tu vas baisser les mains okotika bien aimé omona ke monguna akozwa odesi akozwa le desi et puis likambo wana ebebi moko te bien aimé biso nyonso tokutana nango ozomona pena ke eloko olobi nako obungisa yango te eloko oyo ekokima nga te eloko oyo nako ozanga yango te mais ekoma na ntan moko boye comprendre te likambo nyonso na vie yoka na koyina ye biso révélation moko likambo nyonso na vie ebanda nao na kuku mutu abundelaka yango nanu na kuku obundi na kuku omona okoki te ntango kobima na miso ya bato yo deja so obundaki na kuku obundi na kuku nde okoki te ekobima na miso ya bato ntango mosusu yo deja nzambe akomi deya kokonsole yo
makabo tokutana nango na vie eleka biso makasi eziyaka ka mbala moko te pou ebimi mbala moko na vie non eyaka nanu yo moko ozobunda nango esimba te kokisama te okota bapriere obonde ntango yo ozobondela ntango yo ozokota bapriere ntango yo ozolela moto akoyeba te kozolela neloko mobo ete mosusu kado mobo ozalaki nango eza précieux mpo na yo ezoluka ebunga yo ozobundela ngo bato baoyeba te me bato baoyeba deja ntango koki te ntango échoué yango mona mpe mutu mosusu eloko mosusu elingi ebunga ye maa Gisèle abundeli yango na kuku ekoyebana kaka na suka na témoignage lila na biso ke mutu oyo asalaki nini alongaki bitumba moko songolo pakala ekomelaki ye epi mutu yango mpo yeba likambo yango ifo kaka ye moko abetelo lisolo soki abeteli yo lisolo te ke likambo kingandi likambo songolo pakala ekomela yenga na vie moyo oyeba eza te naza mama ya biso moko aya obetela biso divorce na ye aobeta ya semaine prochain nasengi bamama ebele tozala semaine prochain okolela bien aimé oleli mai na miso mama na abeteli ngai divorce na ye pendant 45 minutes à presque 50 minutes na leli. Moi je croyais que on a nazaki nango ezaki presque grand ou bien difficile. Mais tant na yo kaya muninga ne ko comprendre que te batu musu ba na ba témoignage na motema ma vandi na ngazo mona sika yo kepesa mote c'est bien yango moni na sali eloko oyo yango moni na sali émission oyo émission na biso kombo nango tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse, ma bolongo no se segele fukama. To pambolama, to fukami. To pambolama te, to fukami. Nzamba, bonsoir ma chérie, bonsoir. Bonjour Angélique, bonsoir Angélique Mouteba. Bonsoir Yaya, on est ensemble. Tapoter Angélique, on est ensemble. Nzamba pambola biso to pamboli. Nzamba pambola biso to atana kata kolela. Parce que ma décision mususu ya nzambe. Bien aimé. Ma décision, c'est difficile. C'est difficile de comprendre. Tu as comprendre que c'était la volonté de Dieu. Il y a un moment où la vie, ni on se comme la lelo, na bonzambe à lelo, na comprenant. Il y a ce que simbi, na comprendre que nzamba lingue simba. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Ngana vie. Soki simbi na comprendre que nzamba linge simba mais soki pe simbi na ngote na comprendre que nzamba linge te simba nzamba pas linge simba te il faut na zo lunette pour na mona bino bien parce que je vois pas ma chérie je vois pas mes chéris je vois pas avant na côté apôtre na benga bana ba ilanga lunette parce que na ko tanga ti ouais tout tapoter tout porter. Apôtre, Senga demande s'il te plaît. Ça va déjà le quoi? Comme il y en a 7 000, 10 000, te sécuriser de la live. Viens, mais c'est. Alors, Osana, ramène-moi Linette. Nati, on a douche si je ne me trompe pas, s'il te plaît. Je ne vois pas là. Oui, chérie. Tu es où? Où? Non, je ne peux pas bouger. Moi, je suis en live. Dis à Alicia. Appelle Alicia, elle me ramène. Appelle Alicia. Appelle Alicia, s'il te plaît. Donc, mais Papa Strass, Senga demande. Papa Strass, demande au Senga, là où il y a deux bonhommes en bas. Na évité Sozomona, na écran na C, et ça na deux personnes mo bakangisi bango eza rouge, eza orange, on dirait rouge na bleu. Ah, ok. L'homme de Dieu, il est là. Bandeko bana besoin pe ya komata maman Gisèle mata ya lila mata bandeko bana besoin komata bomati toza na tamoko otokostuna mosali ya nzambe bakeso papa ça sokocha vidéo te. Allô papa. Papa toyo kaote. Ozoyo kanga.
Eh, Mungonga Zamba. Ozoyo kanga? Oui, nazoyo kayo. Ah, ok. Papa, quand tu as vidéo, tu es peuple en même temps. Moi, tu as vidéo, ça toucher écran, toucher écran. Au moins, la signe la vidéo, l'icolo, cliquez en haut. So cliquez écran na yo place yo bimi. Au moins, les fungwama et ça, le signe l'icolo. Au moins, la signe, moi, ya vidéo. O cliquez ka signe, on a vidéo, mais mon balamona. La vie, au moins, la biso, peut au monde. S'il te plaît. Téléphone est beau. Bandeko, toi, on a essayé de continuer à tapoter. L'homme de Dieu, il est déjà là. Apôtre Estras. Apôtre Vena Estras. Ok. Son nom, c'est ça. Sur la Léon, apôtre Ma Gisèle. Tapoter, Lila, ne te fatigue pas. Bandeko, toi, on a essayé de continuer à tapoter, toi, inviter les autres. L'Éternel nous a envoyé quelqu'un de... Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes bénis aujourd'hui, vraiment nous sommes bénis. Soyons branchés, connectés, cimentés même. Ne bougez pas. Parce que l'ipambolino peut-être est l'eau. Mutoto yabi aza muto maombi, aza muto atolo na se, aza muto vraiment ya prière. Albi atiki na chambre. Demande-lui la téléphone. Alaxao. Nous sommes bénis aujourd'hui. Benga, benga. Il va prier pour les gens. Azana grâce. Azana grâce à délivrance. Nyon c'est là qui n'a pas moi na biso bien aimé zo lamuka. Yo muto yebi koza na problème moko songolo pakala ko yo ka sonité apôtre il est là. Toza lo kwa to ani boso a piscine à Bethesda, mai ezo s'agiter. Yo muto ozangi muto akobwaka yo na mai. Bandeko nyonso tu batu nyonso baza wana liboso ya piscine ya Bethesda. Baza na ba famille na bango babwaki bango bazwi solution. Biso ba oyo toza na batu te toaka na Yesu. Tomo na apôtre lokola Yesu nzamba tindeli biso ye lelo. Asunga biso. Oza na problème, oza maladi, oza na mwana za maladi, oza na démarche moko ezo simba te. Il est là. Bien aimé, okozonga awa na tem na tolo na se, oko témoigner mouné na nzambe. Na yebi cet homme, je le connais bien cet homme. Na yebi ma grâce o nzamba tchakati na ye, bokozala vraiment décidé ba na nzambe. Soyons branchés, commentez. Benga mutu azo bela, aza na ndako, aza maladi, benga mutu aza na problème. Oh ya nini, benga ye, loba na ye kota, kote pa mama Jeanne to yambi l'homme de Dieu, oyo nzamba pakoli mafuta memeli biso solution na ba problème na biso nyonso. Abondela po na biso lelo nga pe na problème nanga na pe na besoin lipamboli le benga kinga il m'a dit des choses ma miso ekiti abenga en pleine. Bonsoir ma Gisèle. Bonsoir. Bonsoir maman Tolo Nassé, bonsoir. Lobi maman Gisèle apôtre abenga en pleine zamba. Azalaki na zamba, bonsoir, bonsoir. Azalaki na zamba benginga, abandi ko yebisa tala nzambe, alobi na ngana yebiso boye. Ebi tango ya solo bangama ya miso ekita. Donc aloupe lokote to sololi te na bengi ebe bikolo te bana to benga na ika pour émission to koti katite. Mais il m'a dit des choses. Yango nazo benga yo bien aimé, yo muto za na problème. Oza na question moko boye, ozangi eyano, oza na besoin nzamba lobelo na buto alelo. Yaka, benga ndeko aza maladi. Benga ndeko aza na problème. To partager ngolu oyo. Amen, amen. J'espère que j'ai beaucoup parlé. Bonsoir papa. Na mono kwa to longi te vidéo hein papa. Apôtre. Oui. Na mono kwa to longi te yoka mungongo esili na prière. Mawa. Yezamba, ye mawombi.
Ye vile. Mais Wombi ne tombera jamais. Ye ma Wombi sur la zamba. Na seki ba deko baza ligne boke s'abonner pas apôtre. Azalaka ni na TikTok te, a koti TikTok sika ezaka po na émission nga kutu la koti c'est TikTok. Na émission apôtre la grâce aux ambassades la ka ko bomba ngote. Ezaka batu musuba na Chine, et na batu musuba na Hollande, ba na Belgique, ba partout. Baza na besoin ya grâce na yo. Il faut kota TikTok. Yango moya koti. Tokende Maman Gisèle biso nyoso ba lila, biso nyoso tokende pas apôtre tokende ko s'abonner et ezala bien. Apôtre na moi to so na ka boye, écran boye. Écran boye. Toma yo kanga toma. Allô. Allô, maman Tolo Nassé. Na monitor sur la cabo écran boy. Invité à la vidéo kasi. La vidéo m'a invité à te. Yonde faut activer vidéo et pas yozali. Naza ko activer mes échos tate. C'est que peut-être lokola ozana on a abonné mingité et permettre yo au matin me permettre auto cha vidéo peut-être. OK. Après ça la bongo po mususu eza pe bino kuna na Kinshasa eza bino kuna na Kinshasa eza mieux eza bien ko bino kuna na Kinshasa eza bien ko comment je peux dire là bino kuna na Kinshasa eza na loibe maman Tolo Nassé. Bino kuna na yoka papa bino kuna na kin batu nyonso ba en Afrique oksoko fungoli TikTok ozana droit ya komata boye ozana droit ya osala live ata ozana babone mukie omoni batu nyonso ba en Afrique mais biso bato toza libanda mboka na Europe partout avant to sala live il faut to kokisa 1000 abonnés. OK. Peut-être lokolo bandi sika okokisi na 1000 abonnés peut-être okoki kokota na écran te parce que normalement na ebité so bato ba na Kinshasa bakokisi na nous 1000 abonnés te baza na ligne bakoki corriger biso na se po apôtre ali na bima ako bima te boko corriger biso na se ponde na yebeli ngata na zaki na 1000 abonnés te na ndoko okota live te na ndoko osala live te. Et c'est nga tina koma na 1000 abonnés likolo 1000 abonnés nde na kokota live na kokoma taper na live. Mais si qu'on a évité na yoka ke batu bosa na Afrique bokoki ko mata live atoza na 2 personnes atoza na 3 personnes okoki ko mata live ondongo mati boy. Mais si ko pona ko bima na écran de na yebité toko sola na biso peka boy za mabete papa. Soki vidéo e boy to continue na biso ka boy to banda ka boy. OK, merci. Merci, maman Jeanne Massamba. Je ne sais pas, on a au moins combien de minutes? Toza 23h. Donc, Toza 23h parce que toi, on attend au solo là. Après, au solo là, on attend à prière. On attend à prière, il y a prière, on a bandeko. Ce qui va message ezali, on attend à couper sa message, tout qui a libre service parce que ban nzambe o ba ye bazana besoin le beau nzambe. Omoni. Bana nzambe bakoti baza na besoin loboko nzambe ko kanga liloba te so moni message moko to senga ke so moni message moko beza penza makasi de comment on combien combien de minutes exhortation combien de minutes maman oyo c'est pas apôtre Zela maman Mati kokende te na expliquer loko liboso bandeko nyonso maman Mati s'il te plaît to banga nzambe maman Mati akomeli ngande bomba ndeko nyonso ba otanga wana maman mbongo wana
boni mama mbongo wana atiela par erreur ozongisi yango te mama eza banki yo otielinga mbongo na konti na ngai nga nayebi na ngai teke yo otie mbongo mwana na yo efaki atinda mbongo kote mosusu 45 € nga ateka biloko ososoma pardon papa na ekresi mpona moni mama ondiri azangi ndoki te akomi kokende kotia ntina bavideo na nga na explike yango liboso ya bandeko nyonso baa na ligne bandeko bayebisanga esika mabe na nga eza wapi mama tozosola pena mama nzambe o bana na nzambe balingi bapambwama yo ye kokoma ondire nga nazwi mbongo no nga nazwi mbongo no te mama otiaki mbongo na konti na nga sa obenga nga osomba mafuta une fois pa na nga omoni batu oyo basombaka biloko na internet ata soko sombaki mbala wana epa mutu soko lingo tiele lisusu mbongo na compte il faut benga mutu wana na telefone nayebi te so boolandanga ma Gisèle omata obengi mutu wana na telefone obengi mutu wana na telefone oyebisi ye olobi ma sœur nalingi na chambongo ndeko koyebiso oke chambongo yo osomba deja mafuta une fois bien aimé pa na nga mwana na yo atie mbongo epa na nga sako yebisa ko silota boyebi na papa na biso bamako aute kozwa problème même likambo ya bambongo na bacompte bacommerce oyo tosalaka en ligne bambongo ekota a trop ezalaka na aire moko ezalaka na contrôle nazwaki contrôle par rapport ya CAF na compte na nga nazalaki na problème na compte na nga pendant que mwana no atie mbongo nga nayebi te okomeli nga une fois obenganga mama mwana atie mbongo na compte na yo boye na bona biso ndeko mwasi il faut na vérifier yokanga bien nalobi na yo il faut na vérifier parce que na téléphone nanga nazokoka kokota na kati ya compte te ndeko nanga mwasi mbishi boye mbinga mwasi boye na mafuta loso ezotanga mpona 45 € na kokimo oyebi batu combien oyo batindaka mbongo ya biloko epa nanga bao Italie, Londres, Tanzanie, Zambie, même Afrique, États-Unis oyo natindela bango biloko sans problème ba 500 €, ba 700 €, ba 600 €. Ta fille a tiré 45 € na compte nanga. Et puis, il faut na vérifier. Na ndako kota na ninte pour la seki na ba problème. Na compte wana. Na kei. Na solo na bango compte nanga siko ebongi. Banki nanga. Et tindeli Alicia. Na linga abuzoba. Te banki nanga tindelinga papier. Et yaki avant-hier. Il faut na signer pour na 45 na yo. Na zong c'est la bango pour bango ba zong c'est la yo. Tu m'as appelé une fois. Naza makambo ebela osala mama. Obenga anga susute. Na komiso na koti na video mobe. Mama zong c'est na mbongo na ngai. Na kota andiraki awa mosela nzambe munene boy. O asali biso ngolu poto zo lipamboli na ye. Yo so ya mama mbongo na nga. Osangi ndokite. Est-ce que nga na yako yiba mbongo? Alicia, donne-moi les lettres là la poste et je t'avais donné la poste a envoyé pour renvoyer 45 € à la dame. La poste elle a dit qu'on signe. Ramène-moi ça. Allez maman. Maman. Maman, arme ta distraction. Maman, awa toza makamba prière, limbisa biso. Numéro yo bengela maman an nga soma mafuta pa maman an. Avant chambongo, soko sa monogramme otindi message. Obi maman an na o chambongo, otindi code okangi photo ndenge zalaka. Maman, toto linga tozo lipamboli o uti pa musala nzambe, nzamba so accorder biso grâce lelo. Yo so matozo ba mama 47 ko. Yo beta mama. Osala numéro na nga. Oso soma une fois mafuta pa na. Appelle-moi. Obengaka une fois. Ils ont ma prière, ils ont ma prière. Pourquoi on a ridiculisé Moutoubo pour les 45 € tu viens ridiculiser la personne? On est en plein prière, nous on n'a pas besoin de ça. Non, faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter mon dimanche. Combien? Moi, la somme en fout à 250 €, 300 €. N'a pas ligne. Ma fout. Banque n'a pas de fumolinga. Faut arrêter à un moment donné. On se distrait batou. 45 €, maman a tindi.
Oh, c'est pas possible. Mais ce n'est pas l'endroit, maman. Ce n'est pas l'endroit. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit où tu viens parler de tes 45 €. Hein? Ce n'est ni l'endroit. Hein? Non, mais c'est pas ça. Quand tu avais fait le truc de 45 €, mon habitude de réguler la carte. Tu as qui en live, c'était en coucou, c'était en privé. Il fallait terminer en privé. Ça ne sert à rien de venir écrire ici, les ambons. Oui, les ambons, tu bois en côté. Mais ici, ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Point barre. Oh. Nous avons besoin d'entrer la minute, maman. Bima, les cas, j'ai là, 45 € dans Osima. S'il te plaît, combien tu as sous ma bacoute? Oh. Moi, si il fallait que les Gabonais, c'est papier, moi, ma belle fille, n'a pas signé, et à qui avant-hier. Non, ça m'a pas licolo. Donc, dans ma vidéo, ni en sommage, je disais, Nazim Moussala, il y a aucun longo, là, ma baline, ah, kate. C'est ça, c'est ridicule. Allô, s'il te plaît. Allô, s'il te plaît. Maman, Kolande soute. Allô, s'il te plaît. Maman Jeanne. Oui, papa, toujours landa. Ok, nalingi sala boye. Ndengo lobi wana. Le col a déjà bossé ici. Comme ça, est-ce qu'on peut prier? Amen, papa. Amen, papa. Amen, papa. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ces moments favorables. Tu es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons que tu puisses régner et dominer. Prends contrôle à ce moment. Zala mo tambwisi, zala mo kambi. Zala mo bandisi, pe mo sukisi. Pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À tout moment, exhortation, ou une salobo kunayo. Séance union, ce que salema awa. Kombo na yonde kumisama. Kombo na yonde régner. Pour yondo za mokondi abakondi. Par le pouvoir que tu nous as conféré, nake ko bebisa nguya nyonso ezali ayote. Nake ko kwisa misala nyonso abutu. O nyonso eyaka na désagrément. O nyonso eyaka ko bebisa. Voice de pensée. Esprit nyonso lourdité. Peu importe les flèches de l'ennemi Satan, nous l'anéantissons au nom de Jésus-Christ. Na bebisi misala nyonso abutu ya molili. Semence nyonso mongo na lonaki. Na pikoli yango pe na bwaki musika. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Règne maintenant. Oint-huile ma tête et donne-moi la force de vivre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Waouh, qu'on acclame le Seigneur. Il est le roi des rois. Bateau ba likolo to tapoter te bateau to na se to tapoter là. Maman ngala kitino kuna tapota kana. OK, merci ma chérie, on est ensemble. OK, apôtre Shalom. Oui, Shalom maman. Ah, merci merci qu'on dit ma invitation na biso hein. Oui, y a pas de problème. On dit on peut na bo pétenir surtout pamboli nzambe. Amen. Tolingi apôtre a se présenter par ba nzambe nyoso ba Holanda ye. Aza apôtre Zanani. Azanani, okay. Donc globa penda et bandelina yo. Évitez ça pour comprendre biso. OK, na comprendre. Moi nzambe ba comprendre nani oto yambi lelo. OK, merci beaucoup maman Jeanne. Nzamba pambola yo, apambola pe bandeko nyonso bazolanda. Naza d'abord mwana nzambe et na bongoli motema bambula penjeli kebele na 91 Ambi Yesu na 91. 91, papa, tu le sali combien d'années? Ça là, plus de 30 quelques. 30 quelques, on va faire ça la calcul. 30 quelques années. Et na commis apôtre na 2006. Na 2006, na commis apôtre du Seigneur. Na zokamba Église Jésus mon Rédempteur est vivant. Oizana Kinshasa, nazana bana ya molimo, nazana ba évangéliste,
nazana ba berger et nzambe na ngolu na ye peut-être yo yebinga la casquette ya apôtre mais na année au 2024 c'était le 20 juillet nzambe a honoraki biso nakomaki évêque. Nakomaki évêque, nous sommes les gardiens des pasteurs ou les princes des pasteurs. Mais nalingaka mingi ministère apostolique pour yango nde nzamba bengeli biso. Et qui évêque onzaka lokumu oyo bato bazopesa biso kotala musala nzambe tosali. Vraiment ezala ngo pe mabete so obengai pasteur, obengai apôtre, obengai évêque, ikolongola eloko moko te. Ata bobenga frère. Nous sommes des frères dans le Seigneur. Et rolongangai eloko moko te. Donc rolonganga na lobana biso yango wana naza toma na nzambe dans les ministères. Amen. Et je sais que onanga loba yango wana to selela nzambe na Kinshasa na Congo démocratique et na salaka pe ba mission na kenda na Brazza na kenda kape na ba province na biso wa Yamboka Kinshasa pona kopanza toujours sango malamu. Tant on peut une invitation wana, je me suis dit que ezata ya nzambe. Amen. On a qui para TikTok penzate. Na mona batinde baloba ngo makambo ezebe na kati. Mais na sali effort na koma na TikTok pona yo. Amen. Donc so sali ngabe bongo te sali ba. Olingo sala mo fete. Amen. Oui, nzamba pambola yo. Amen. Apambola bandeko nyonso bakonda biso. Comme présentation d'Angana Loba, Yangoana, je suis apôtre de Dieu, ministre de Dieu, et Nzambe, à Osalabiso Bolamo, na journal le 6 novembre. Abandeko Bazolanda Biso, je sais que érotika la histoire, érotika la elembo, Dieu va nous communiquer sa parole, Dieu nous fera beaucoup de bien, Dieu nous fera beaucoup de grâce, et Torobima Aoua. Torobima awa vraiment na couronne gloire na mutu. Amen. Couronne faveur, couronne ya grâce et quoi accompagner biso Tito aussi Sambula oyo. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. 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 Donc papa évêque est marié? Oui, ok. Je suis marié, père des enfants. Je suis marié, père des enfants. Nazo vanda na Kinshasa précisément église za na Kitambo mais nazo vanda na Ngalema na quartier ya ma campagne. Je suis là dans ma campagne na Mbemba veni Mbemba sozo mata Saint-Luc naza na Mbemba wana na ma campagne. C'est là où ma maison se situe. Naza na mwasi, naza na bana basi, naza na bana mibali o naza kobokola, naza pe na famille, naza pe na bana ya molimo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Évêque a marié na nani parce que basala nzambe belé. Basala nzambe belé baleka bomona zo bomba mère po ta mususu ko tambole les amwa mobulu. Bon, par la grâce de Dieu, ma campagne va betela ngo tolote. To se nzambe abomba biso, to se nzamba sala biso ngolu. Izabla bande musuba bandara malamu et bakoma lelo na pashi. Je suis marié à une seule femme. Ma femme, c'est Maman Naomi Lembi. La mère de mes enfants. Oui, Lembi. Shalom, shalom, Maman Naomi Lembi. Bisous et si kozali. Tolinga boye, tolinga papa, biso botan, boya, ba célébrer ma maman. Et ça l'a bien parce que ça l'a nous vraiment aux tourner question azo répondre comme maman mais na moi botaou pour moi ko tamboleza mobulu bon toyebi maman Naomi lobi toro leki oyebi sa biso te que maman Judith. Le problème c'est quoi? Pour être un évêque, tu dois marier une seule femme. Premier critère yangoana. Marier d'une seule femme, ndeba ko octroyer yo comme évêque. On a le beau sambela rapport na biso. Au monde na ministère toza biloko mibalo Satan zwaka biso. Eza biloko mibalo nzamba bonisaka biso. Eza mwasi na célébrité. Eza biloko mibale ezoboma biso. Nazo sakola mabete. Mais la plupart des hommes de Dieu to bala basia mabe. Donc Satan zwaka biso na piège wana. So toza 100 auto bala 70
babala basi ya mabe yango moni ya de fabilo kwa ne komaka yango faut que sambela rapport na biso ke ba foyer na biso za la calme to uta ke église au moins to sambeli ba komba mingi na ndaka biso na bandako yango na faut que tiaka biso na ba prière botia ba pasteur na ba prière ba évangéliste o baza marié ba vanda kimia on bitumba mingi soki ba longi papa te ba kota ke pa mama de ma loko wana tozo sambela nzamba songa biso ma prière bosali pona nga nzamba ayoka yango na vanda kana mama Naomi kino nzambe akokabola biso to kino nzambe akozwa biso tozoka zwinga te enlèvement pe ezali pe kombo na ye ekomisama. Amen, amen, évêque. Mais il y a des évêques. Mais il y a aussi des évêques qui ont divorcé. Il y a aussi des évêques. Oh, yo, baza pe na basi nandaku, baza ba deuxième bureau. Il y a aussi des évêques. Oh, yo, baza na basi nandaku, bazo tricher pe libanda. Ok. Parce que ceux qui évêques, ceux qui posent à l'évêque, il faut ça na mwasi moko. Si quoi ba évêque wana nyo soto baza na mamakangu libanda, il faut tout ça na bangonde timi. Bon. Le problème est que peut-être bazo salango akobatama. Bazo salango akobombama tozo yebate. Ma Bible lobi ceux qui moninga sali mabe. Tapoter tozo kita, to mata, bande kono so pardon papa. Bande kono so bozana ligne, bon faciliter évangélisation. Bon faciliter évangélisation, to tapoter biso so mona keto longa la mota o to komi mota o. S'il vous plaît, tapoter. Donc faut que benga ye ko solana ye parce que les titres lokumu on muta lokumu abongna ba réserve belé parce que muto maintenant lokumu vina ye ba tutu ba notalango. Donc quand on est élevé il faut comme un modèle on secret ya ministère secret ya ministère ezali kozala correct nanzam être fidèle être modèle biloko mibale yango wana kisha musala nzambe eza modèle Paul azobisa Timothée mon fils alobi sois modèle il faut que tu sois modèle makambo mone pa na ngai sala ngo pa basusu sikri ya kisi ya ministère eza modèle soko za modèle te okoko bimisa moto okoko kitisa ipakwa. Mais si tu n'es pas modèle, ministère n'est que de musikate, ministère n'est qu'au gangate. Donc, et loko mingi, batu mingi pe ba mataka, ba kendaka musika, mais loko bazaki ba modèle te, monde ba songi siba, et ministère est étouffé bango, de na sansoana. Donc, to sambe la pona bango, to sambe la pona bango ba majan, ba tu mana monde wana, ba longwane tapu wana, po ba zongola njela nzambe. Mabe ba encourager yango te mabe ba soutenir yango te mabe etikalaka mabe donc to sambela pona bango nzamba abimisa bango na libungi wana nzamba sunga bango ekozala malamu mingi. Amen amen papa mais so tozongi mukie na yo ki olobi eloko moko lobi évêque soki bali bapona mutu po atikoma évêque il faut azala mutu aza na mwasi moko donc marié d'une seule femme. Marié na mwasi moko, c'est ça to ok bien. Si ko ba pasteur, ba évangéliste, 5 ministères. Bango ba ko sala na bango ango ba opona bango ka baza la ba pasteur. To fo ba go sala ngote. Ba go sala ngote. C'est-à-dire quoi? Ministère ezelo nzambe apesi biso. Même un pasteur, même un évangéliste, même un apôtre, même un prophète, même un docteur, il faut azana mwasi kaka moko. Ok. Mwasi moko. Mais tant que tozo koma ba évêque, tozo koma ba gardien, ya ba pasteur. Donc to komi ko kengela ba pasteur. Parce que muto azo kengela ba pasteur. Un surveillant, il faut que tu sois modèle. Yango moni ba si surveillant comme un évêque. Azara na marié d'une seule femme. Même ibana na ye faut bazaba kola dans la foi. Même bana ba kola dans la foi. Mais quand on est ministre, tu peux te marier ou ne pas te marier au la nzambe. Amen. Tu peux te marier ou ne pas marier au na nzambe. Mais pour être un évêque, il faut que tu sois marié.
Moni soana. Ouais, donc il faut ça na moi si moko ti mukolo okufa. Oui, tu dois avoir une seule femme. Mais papa, est-ce qu'on lit la biso parce qu'il y a 5 ministères avec Ezate? T'es avec Ezate. Avec certains anciens. Bishop des shops, wana na ebite, ba évêque, ba bishop des shops, ezaka ba biloko binomo bo chaka tondeni. Si qu'on a anglophone, ne ba bien ba bishop. Bishop na francophone, to bien ba évêque. Na ba anglophone ba bien ba bishop, le gardien des pasteurs. Moni dans l'histoire dans 5 ministères il y a parole. On nous a sabiso. Évangéliste, docteur, prophète, apôtre, pasteur. Docteur. Voilà, 5 wana. Maintenant, évêque, ça va titre honorifique. Ok. Ba titre, ba sangani, ba moni non. Moto a sali nzambe mingi, to pese le kum, a comme un gardien, un surveillant des pasteurs. Yango moni ministère. Ils ont obligé de la kaka. Tu peux rester célibataire à vie, comme l'apôtre Paul. À Bala qui n'a été. Il est resté à vie. Mais on est resté comme l'apôtre Paul. Il faut vraiment. Et ça, c'est que bandumba, aux autres bassi na CCC, au consacré aux autres ministère apôtre Paul. Ça, on bien au balaté. Donc il faut tika la penda bongo. Oui. Et puis ça m'a pas moutonnion sauté. Et puis ça m'a pas moutonnion sauté. Mouto ya ko balaté. Nzambe akochaye ba désir wana te. Ok. Akolongole ba désir wana. Mais soko zokoboka wana komi nde mabe. Koboka. Wana komi mabe. Wana komi qui vit dans le péché. Et bon Salomo, azaki na basi combien? Pour Et Salomo là, Salomo baza batu oyo bazali na ancienne alliance. Bazalaki batu oyo nzamba lingaki apesa biso ba enseignement, apesa biso ba correction, apesa biso ba exemple, mais ce ne sont pas les modèles à suivre. Tokolanda ina makambo mosusu, même si Tokolanda était poisa moto. Dans la seule personne, la nouvelle alliance, au biso Tokolanda, c'est Jésus-Christ. Celui qui est notre modèle, celui qui est notre exemple, celui qui est notre alliance. Donc Salomon la bazalaki na bango batu nzambe mais bazama botaou bazama bolembo c'est ce qui a fait que Yesoya ce qui Yesoya qui pour ba prophète ba yaki ba Yeshwaki batu wana ba yaki nyonso ba Yeshwaki yango moni Yesu ayaki pona ko accomplir pona ko sikola biso na kati ya lisumu. Donc c'est un peu ça. Amen. Ok, gloire à Dieu. Mais si tu es un ya évêque, est-ce que évêque a botami mbala moko pasteur, a botami mbala moko frère, ou bien évêque na bomwana tia pour la jeunesse na ye, azape na parcours moko asalaki avant ya kukuta na nzambe. Raconte ya évêque na nzambe. Ezalaki ndenge nini? Est-ce que tu kokota na témoignage wana? Na kolaki na famille papa na biso aboti biso na ba mama mine. Papa na biso aboti na mama mine. Nga na mama na biso toza 5. Mama na biso toza 5. Mais nga na libumu mama na za kade. Ok. Bayaya bazali nga na za kade. Toza na basi mibale misato. Donc totikala pe 4. Moi si moko azate molimo ne pe mana kimia. Amen. Mais na sima na ngai pa papa naza na baleki. Donc nakutani na nzambe ndenge nini. Nazaki na église catholique. Na bandai ko sambela et ba groupe de prière et bandi esili. Merci. Na kuli pe na catholique ndenge mwana sakula kana kula tout ça. Et ko koma na quartier na biso va moko e bandi. Et batongo bazala qu'on dirait bato bazanga tina babandi bani ngape na ibaki bato ebele na kati wana na tala bango boye bazote ya sango malamu na wenze na babalabala mais moto nga na yebi na makambo oyo ndenge na komi kote ya sango malamu c'est parlant de ekamusi ngai ndenge na yekola na nzela wana bato mabe babongoli mitema
bango bazoteya nga na baye koteya te me banda ye kosambela nde nakoti na van wana nde baye kobenga ngai nde nakei mpe ye kosambela c'était en 91 na ba 8e mois comme ça nde na bandi kosambela tobandi kosambela ti lelo oyo nazosambela donc na croisa Jésus na 91 à ce temps-là nazalaki na 4e des humanités na 4e des humanités nde kosambela kala eza lokola ya lelo te tellement moto wana chaleur wana évangile ezalaki makasi j'ai abandonné notre maison avec over en église nazwi diplôme na nga na église et à ce temps-là tobanda kolanda tolia lelo boye te lundi ti vendredi tozoza na bagene koliaka samedi na dimanche voilà nazo remarqué permanence oui nazwi diplôme na nga na permanence sikoyo ntango tozosala diplôme topesaka bambongo na baekole ti mpo ozwa diplôme ndenge ezali bani nango lelo te nazwi diplôme na 97 bana tu bake tokongoli bambongo mpona topesa tozwa 100%. Me ngai nayosi bandeko na ngai nasambelaka mpona maki tokotaki maki nabi ngai nasambelaka moye napesaka niaka eza te me kombo na ngai kombo na ngai nazomona ngo deja na liste ya bato bakobima moninga moko ake na ndako na biso asengi mbongo bapesi ye mpe mbongo ayenga nga bino mbongo na kosomba yango bilamba mpe napesa mbongo te nazwi diplôme mais loko moko nazoyeba cette époque là tobandaki kolala na baser ensemble on dormait je vous dis je lève ma main naza na kati église je lève ma main likambo oyo nde ya kala oyo ya kolala na baser ezalaki tranquille mais lelo ekomi problème loba papa toyoka donc sikoyo donc on dormait ensemble idée kutu ya boyeboye ezalaki te bon le monde s'est évolué lelo tokomi na batiktok tokomi na bafacebook à ce temps là mwana 12 ans osukola na mbula mais lelo mwana 12 ans mwasi ata fufaka nika te donc mokili ezwi mwa évolution makasi donc tokomi na ntango ya suka banja mpe ekomi ebele donc on a beaucoup de témoignages je me souviens tokotaki maki bamosusu bazalaki na kitambo bamosusu bazalaki na Jamaïque tozalaki na ndeko moko na famille na bango moto akozwa diplôme te ndeko moko na famille moto akozwa diplôme te awutaka na mboka baluba ayaka Kinshasa totangi na bango. Ces enfants me dérangent. Avant 4 jours tosala 4 jours à diplôme ndeko wana bela liboma ndeko wana nzebudi ndeko wana bela liboma omoni kosambela oyo bato bazosaka nango kosambela oyo eza très important na vie ya moto. Amen. Ndeko wana famille badeklara moto akozwa diplôme te abetaka na tsala mwana kuna bayuda na bango kuna na bakandanga kuna. Heureusement ndeko wana tozalaka 42 personnes tobima 41 non ye azwa te komboni po asala te heureusement ayebi nzambe lelo azotambola mokili mobimba azoyemba babengaka ye de Gaulle Chendelele mbayi de Gaulle akoma mosala ya nzambe munene mais arataka diplôme tozalaka 42 41 nde bazwa donc osambela oyo moni eza très important kosambela oyo. Donc nous avons beaucoup de témoignages. Tant que koti maki, toka tokote maki n'école, omoni ba parents bayaka ko bombisa biloko, mama puta, omona papa moi nga passer l'examen, na mbongo te akamati super asimbisi. Apesi ba radio bani nzoka
professeur moko azwa super na kati ya bureau akenda koteka. Siko lokola biso toza ba makiza balobi bino ba makiza nyonso tokokumba bino na ndako ya nganga. Nga lobi nga ina sambelaka. Nga na kokota ndako ya nganga. Omoni nga naza boy mama Jeanne. Ne batu balwa ko mama kopo. Oh mama nani. Nanu na telema liboso porta nganga te. Donc na yebi ndako ya nganga te. Le barande ministère de comment ba pasteur muso boko banganga mais ya kobatama. Bango tout ba mema banga lobi moi je ne peux pas partir. Na koko kota jamais ndako ya nganga. Nde bakei kuna nganga lobi que non eza professeur mobo mutayibi yango. Donc dans notre parcours to sali makambo pelé Dieu. Na 92 to sali campagne na balabala ya église na veni Kintuka na Babylone. Place maman Laure Mbongo asomba lopango na kitambo na Kintuka na Babylone. Kuna minute azongi wana sobo sulaka na yo bengi na veni wana. To sala campagne. Ser moko na pembeni abimina masanga. Azo seka biso tala bano amike oyo. Bayebi nini. Wana pasteur nanga zo teya. Na bosa na verset wana te. Jean 5, 25. Non, Jean 4, 25. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils, et ceux qui l'auront entendu vivront. Na yebisu yo bazo teya l'évangile, c'est wanza ko se moquer na biso. To yebite a telema boye nguya na nzambe tomboliye. Abeti loboko na vitre boye loboko ekatana. Il y a des choses. Donc to yebite yango moni to senga to zonga ma mukesi ma biso bana nzambe. To recadrer makambo. To sangisi bo nzambe na makambo ebele. Na miracle comme si on ya nzambe kiti. Ya ko fabriquer le to kuna ba makiona. Ba soko zo mto sa makiona akosambela pona nini? Arogene pona nini? Po ebi ke yemo akosala ngona ndenge na ye. Ba miracle nzambe benda ka foi, e benda ka crainte, e benda ba salela nzambe, ba kota na ko banga ye. Donc nzambe asena biso makambo ebele na parcours wana. Nzambe ozomona. Donc nzambe apambola bandeko no bazolanda nazo bondela biso soko ndimeli nzambe ko sambela nzambe na ba blague te. Ko sambela nzambe na ba jete. Nzambe basakana na yete. Amen. Nzambe ayebi mutu na mutu ndenga ko futa ye. Donc je vous en supplie par l'amour du Seigneur to pesa banzoto na biso lokola mbeka. Et peut-être quand nzambe wana akosala biso bola mobele. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apôtre na ces questions oyo eza moi pertinent mais tous obligé ya kotuna on a parcours ya apôtre na témoignage apôtre est-ce que apôtre c'est arriva aussi na kati église apôtre pas ozobima pena mwana moko église. Ah mama Jeanne. Otuna na pembeni te. Te eza question bande ko mba komeli nga na WhatsApp na tuna. C'est la vérité. Et ça témoignage, est-ce que c'est arriva? Apporte nenga zo kamba église na kati église apporte zo kwea na mwana église. Donc obima kutu tam so obimi obali mwasi. Poko za pena mwana non église ozu obike na ozo na obali. Mais apporte aza na mwasi mususu to apporte na la balite, to apporte aza déjà marié mais azo kwea pena mwana musu église. Est-ce que c'est arriva? Question wana ils en a dévolé. Ils en a dévolé. Bon, au moins makambo mususu boye moye to le bango penza en live ezate. Au moins dans le ministère il y a des choses. Dans la catégorie awa yozo kote la basala nzambe ozolo ba vérité. Te mosala nzambe aza sacré. Mosala nzambe aza sacré. Mosala nzambe aza muta double honneur. Mosala nzambe na ko diminuer te sona zo diminuer pa na bino
bokozala lokola na libabe omoni bolumbu ya tata eza lipambole pa mama mais epai na bana eza na avantage te donc bomeka mwa moke kokade eloko wana mosala nzambe aza moto lokumu mwe mosala nzambe soki azwi problème akosola akoyebisa mondimi te akobunda nango ye moko aza akobunda nango ye moko donc azalaka ababonga na lokumu mingi odomona te tozokufa mingimingi moto azote akoya akufi ce sont des problèmes oyo tozokubomba na mitema vraiment tokabola yango na bato te toza na basouffrance bastress toza na makambo ebele badete toza na bamakambo ebele il y a des fois bana bazotanga te mopesi mbongo na église les gens ne voient pas ça omoni pe eloko moko biso bafrancophone oyo toyebaka tolingaka kolimbisa basala nzambe te nous les francophones tolingaka kolimbisa basala nzambe te tango yo salaki mabe oyaki on avait prié pour toi tosengaki pardon mais soki mosala nzambe azwi problème ça devient bobosani asambela mpo na yo obosani asala makambo mpo na yo c'est ça le mal nzambe azwi biso na kati ya bato toza bato il nous a pris au milieu du peuple nous avons aussi des faiblesses nous avons aussi de quoi des qualités omoni siko mabe na biso ba francophone tomona kaka mabe moto asali mais tango bino boyaka tolimbisaka tango yamba pa saba topesi to réconforter yo mais tango komaka tour na biso basali catégorique bolimbisaka te omona bato bakite église bakei bato baboya église bakei kolimbisa ta bolamu moko pasteur asalaka pasteur aza moto lokumu yoka na beto le témoignage oyo ekosunga bandeko bazolanda vraiment na pamboli mama Jeanne pour une émission oyo na salle émission bo est en direct amen et les cas États-Unis et les cas États-Unis d'Amérique Jimmy Swaggart renommé mondialement Jimmy Swaggart a impacté États-Unis Hollywood monde à cinéma va constater que va comme perdre bateau Jimmy Swaggart va non tebe mission na ye ba prédication na ye na ba aéro ba vendre à pause donc atidia que États-Unis mobimba aéro ba tu ba vani na bandako aéro ba tu ba zolo ndiaza ko tchabe mission na ye Jimmy Swaggart a impacté États-Unis ba tu ba comme ko longwa na Hollywood City ba tu ba comme ko kota na évangile Hollywood City basali manœuvre balobi photo ko sa moto yo amen poto gagner omoni batu mingi lelo bakoyi merci Saint-Esprit oyebi ke lelo mama Jeanne batu mingi bodo taka ndenge pasteur akoyi mais botele loko koyi saki ete otele loko koyi saki ete amen tolo bana ba vérité bandeko bazolanda ngai pasteur a une église ayaki depuis Tongo assemblée a gêné a té une église ba pesa de maintenant kola $10 en église $20 il faut pesa ba transport après ba transport ba pesa ba yembi ba nini pasteur tika na $10 ba kameta mutu $5 ba tie na caisse pasteur na $5 na fois zonga ndako na ye il a des enfants akoyebisa bato te maintenant il rencontre une femme ayebisi pasteur nalingi nasunga yo na ministère possible bozana bozo sunga te mama wana lobi papa nalingi nasunga yo na ministère bilo musu ezalaka ezali na makanisité mais amoni mutu azosala bolamu mingi nda tombe à cause ya manquement ya carence nazona isolo ya Jimmy Swaggart Hollywood va travailler bakwesa Jimmy Swaggart ça a pris de temps plus de 7 ans pour bakwesa Jimmy Swaggart mais balongi Jimmy Swaggart akoyi tango Jimmy Swaggart azali komata na eloyo na ngamu lebe Billy Graham azalaki bandimi bakimi na église ya Jimmy Swaggart bake na église ya Billy Graham oyo biso ba francophone to salaka te
Bake ko poser Billy Graham ba question. Balobi tala muninga na yo munene lokola yo akwei. Ozolo banini. Yoka Billy Graham. Alobi botika généraux wana. Un soldat. Et si azoki bolinga te toi cheveye. Ozo comprendre? Billy Graham. Concurrent na ye c'était Jimmy Swaggart. Jimmy akwei. Batu bakena ba caméra ko poser ba question. Soki ngai nangana bomba mutu wana mais yoka Jimmy alobi yoka Billy Graham alobi mutu wana certains généraux asali musala munene asa zoki bolinga te toi cheveye moi lelo tomi kwa cheveye ba pasteur tokomi kwa cheveye ba ministère ba tebele pone loko moko asalaki tala bolamu cinéma bandoki États-Unis ba sangani po ba kwesa Jimmy Swaggart mais bandimine ba moni yango te batiki église bakepa ya Billy Graham. Billy Graham ayebisi bandimi moni mukobana église etondi ate bato ebele ba wuti wapi o ba wuti pa Jimmy Swaggart alobi bozonga oyo ekomeli ye ekokomela pe ngai mon Dieu alobi oyo ekomeli ye aza moto abe ekokomela pe ngai donc bokolongwa pe kaka bozonga kuna tala harmonie tala unité nazokotela basala nzambe te basara musala makasi mama basara musala makasi pona bino yo lali ala muki butu azo sambela po yo mona bolamu na udo sisa mateya ti na udo sisa mateya mba mona koti na lai pona de commission yo na melata miliki te na leta te mais za souci ya âme batu ba teyama batu ba zwa vie batu ba kangolama passion wana musala nzambe za musala ya passion. Dieu nous a pris au milieu de bino. Oui, ça peut tomber, ça arrive. Ça arrive aussi dans la vie, tu peux aussi tomber. Vie à faiblesse, c'est la rappel Hermoko. Au moni Yesu, elle se baille collé, bosukula makolo. To sukula rappel makolo mama Jeanne. Na golo bate ko na zan non. Kaka Yesu nda koka. To sukula makolo. To sukula ça arrive de frapper Hermoko pe to betara libaku. To beta pe moko libaku nzamba pambola bino oyibinga maloba na munoko okina biso boyo zongisi biso boyo tourne na biso tyo ok to épargner la question wana pour épargner ka musala nzambe batuni question wana WhatsApp balobi if musala nzambe so baye ko kwisa est-ce que vous obligé il faut kweya basala nzambe ya Joseph bazala rasulté mama biloko bino bolobana basi bakeseni te mama basi bakeseni mibali pe bakeseni ezaka na prise moko o bakimaka ekobo fuye soko kimite okokweya clé ya impudicité pour longango zaka fuye amen fuye éviter donc ezana élection mususu te. Tu ne peux pas rester avec une belle femme là pendant 1 heure d'état, 40 minutes comme ça, pour rester. Non, ça ne passe pas. Il y a un moment où le bâtiment, comme on tient la fenêtre, comme on tient la vitre, vendu wana azomona pourquoi yate. Ils ont une stratégie toujours. Ils ont moi si me sors ya kati na oboye, abandi ko ganga wana soro bimi, soro boye olongo salani. Irène a lobby au sekisié. Au bobi. Basi bazali. Mais oui, maman. Basi bazate. Bon, on le basolo te ndengeni. Mosala nzamba le bagabo solo. Eza basi muso talibo ye. Yango sanzende bimisa ye. Okakula ye wapi. Bazali, maman. Mwayo sa les ato kweka. Te na lobi bongo te bagabo kwe. Na lobi kaka basi bazali. Le bata TikTok écoute non ba matelo na ba question te. Bango ba matapela bango moko ba tuna penda question. Ah na pas problème. Ba question ya bandeko bazape na WhatsApp tuzape na groupe WhatsApp bandeko musu bazolanda biso na WhatsApp. Tolingi toye ba penda kati ya portrait kati ya évêque. Est-ce que évêque azarane loko moko asala parcours na ye ya ministère oyo penda ke avanda ye mo alobi eloko yo na koko sala mo te na ministère. Est-ce que vous enseigner pe biso baleki otozo ya lelo po toke banango.
Et là, on dit le regrettant au salaire dans ministère, si le regrettant. Maman Jeanne, la question peut falloir que préparer au team de la tangango. Et on a regretté. Ah, préparate. Ah, bah, écoute, on a été. Et bon, ma maman, ma papa, bah, c'est bon, yoko, hein. Yaba ke ba comment. Tango aussi, ça m'a dit, bah, mata. Bah, bandi, ma question, tout ça, bah, intellectuel. Oh, bah, comprendre la Bible, bah, y'a fi malengo, bah, ça, bah, yoka, yo. Bah, comment. Yaba ke na suka na oka na makambo yo lobi ba ba yo tout ma question o ngana opese zaka ya bandeko ya WhatsApp nan regret na ngai na musala ya Nzambe mais déjà koyeba Nzambe pesa beli mutu nyonso te y a pas le regret zaka kandenge zali kaka bon makambo tozoloba te likambo okutana na regret na sens nini toza na parcours papa. Toza na parcours bana toyeba Nzambe toza ba makambo juste okutana nango pendant que je suis dans le Seigneur mais na sali faut pas mo boé ngamo pela na tel na bité on na sali eza faut pas malasimate elinga liboso be na osala te c'est ça quand tu retournes à regret puis tu retournes sur le nini oyo na parcours na yo Nzambe sali là o ya bien toujours sur la siko na regret loko nini pendant ministère na yo il y a très quelques années oyo vandi na makolo Nzambe depuis que tu étais bébé spirituel l'air comme ko bimisa misisa tina ndengo kembi lelo eloko nini okutana nango oyo ko conseiller ngo pe kutu na mutu ta sala ngo oyo ko conseiller même na mwana no église ke ngai papa na yo na kweya ki place oyo ngai papa na yo na sala ke eloko boye après na regretta magé na bongisa mais na regretta ti lelo na ko conseiller yo o sala ngo te est-ce que ko pesa biso exemple moko typique pour ça Maman Jeanne ba question wana bana pesa kaka toli la vérité te comme bombe absolu makambo te po comment question na pona bana ko raisonner loko nini sala ngai wana pona yeba na so yeba te mama to que exacte to le problème te forçaté to tout na parcours parce que toza na ba jeune serviteur o pe ba za mini ba zo ya loko la regret eloko eza lokola regret papa na bana na eloko eza lokola regret na yambi yesu na bonzambe mais j'ai fait une chose oyo ekoma lokola témoignage na témoignage pa ya bana na nzambe na bi soki ekomeli yo kokwea te soki ekomeli yo kozwa te soki ekomeli yo kosala te tala nga nasalaka eloko moko pendant ke papa mais na se repentir nango nzambe alimbisanga lelo naza na bon chemin eza témoignage soki eza te toleki mais soki eza lembisa biso toza wana mpona oka bon eloko yo moko oyebi eloko yango wana ezalaka na vie na ngai etaka nango makasi yo oyebi yango tosololaka na 2019 mpona kosala Nzambe ya pas regret eloko kaka na kopekisa bana wana mpo kopekisa yango te ça arrive des moments oyo oyebi te ça arrive des fois que nous avons aussi des faiblesses les faiblesses tu peux aussi tomber et ezotala moto oyo vraiment aza na niveau na yo te moto oyo vraiment donc babiloko wana nde lese regret yango wana nayebi ndako ya nganga te nakota kisi te nasala mpe mationa te donc wana vraiment mpe nakoyebisa kaka bana Nzambe ke se compromettre te na makambo ya Nzambe amen se compromettre te na makambo ya Nzambe soko se compromettre okonyokwa mapamba ekozala mabe mingi donc oyo ya pasi nde esalaka ngai comme regret yo po oyebi yango na 2019 mon fils mwana nga Shekina oyo akufaki donc yango nde esalaka nga mpe na pasi j'étais dans l'église j'étais dans témoignage yango mpe na bien papa po elakisa bana na Nzambe eza te ke so ozosambela Nzambe okokufela te eza te ke so ozosala ya Nzambe okoma na baproblème te osali mpe lisumu te oza mpe na samba kola Nzambe mais maladi moko ekoti na ndako no obondeli Nzambe asali ka volonté na ye en tout cas lisolo mwana na yo na titi na yo na ba ndenge omemelaki yango papa efortifianga lisumu makasi mekana kobetela ngo bana na Nzambe po bazwa makasi s'il te plaît nazalaki na 21 jours ya prière na église tobandaki yango je crois bien le 9 tout tapoter la famille pour esila ba le 21
Nalali premier jour et abenga d'abord le 31 juillet kota août abenga le 31 j'étais à l'église papa comment c'est moi na kala boy ndenge nini même ça bango ki azali na Europe hein te atobenga na kamesaki ma bout de temps to sola te azaki na Europe même si non oui elle vit en Europe à Belgique non azali kuna ouais siko abenga kingai na mois de juillet à 2019 allez non en 2021 pardon 2021 2019 déjà temps corona en 2021 abengi ngai le 31 juillet to nabi mais mon fils comment ça Shekina au moins habité papa na zana pour ma pareil bongi nyonso tsaka na postaka na monaka d'ailleurs bisanga non nazali pa ya mama kulutu na moko wana alobi ke mama na bango kulutu wana zana Kinshasa ngaba zana Kinshasa mendeni ba yebisinga te ndeye ko informer nga ke mama kulutu na azana Kinshasa c'était le 31 juillet le 9 août na bandi 21 jours ya prière na ola en église le 10 na ye pembeni église pa ndeko moko pasteur na vandi to déjeuner natala boye na obetaka lisolo lelo na betela yango bato te amen natala boye molimo na nzambe ebimisi ngai na moni likolo échanger donc on dirait eloko moko mabe ezosalema na vandi boye me misu nanga c'était une vision na moni likolo échanger donc epesi lokola baimage moko mabe comme lokola rouge comme esalanga somo ntango esalinga bongo na sotoki boye o nini oyo or c'était un signe falaki nakota na profondeur na bondela mpona koévite eloko wana yango mona azobondela bana nzambe faut éviter la distraction ntango tolalaka na pongi bayaka kochange biso bana mwasi oyo akufelaki mwana aya change oyo mwana le 10 eleki le 11 kuna na rostand mwana nga akufi na mai naye koyeba sango wana le 12 nalamuki na église nalobi non nakende akenda fukola na baninga oui na baninga ye ayebi mai koleka baninga akenda ye mai na 14h oyo akenda mai na 14h te akenda mai na ntongo mais ce jour là ake mai na 14h ezalaki mai to piscine to nini non ezalaki fleuve na bino ya rostand wana na rostand mai oyo bato na Belgique bazwaka baptême mai oyo bato basukolaka na plage wana c'était na plage ndakendaka wana donc ti akufi le 11 ezalaka mpe mystère mwana yango balobi na dimanche na l'église ayembaki makasi le dimanche là c'est comme si il faisait déjà des signes voilà et nazotambola kaka boye wana pareil eza fermé Kinshasa bazobenganga bebisanga bazozwanga te ntango nakomi likolo na esprit lobi na ngai nakende otala ye epa na bango mama kulutu na ye tina azokende wana bato bazotanga na balabala bato bazotanga na balabala tala papa mwana wana kufi yeyo nga nazoyeba te nde nakomi wana boye na mwana yo akufa abeli yo otoni askenda osokola na mai natuni bango bazalaki bato ebele na baninga na ye pourquoi kaka ye atikala na mai e bazanga réponse akopesa ngai eloko wana esalaka nga mpasi akufa na kati ya 21 jours mpo na bango falaki nakanga prière naboma prière ya 21 jours akufa donc elobama nabomi mwana nasimbi kisi yango nalekisi ye nde pasi na nga mpenza yango wana nasala 3 mois nalalaka pongi te 3 mois nalalaka 4 heures
pona lala pe funa mela mwa biloko pona lala. Donc ça nga pas style lo na regretaka ye. Papa lo ba bien o mela mwa biloko ba okazolo ko mela diamba toni. Ba dini ba ande lo ba bien funa mela mwa kicks ya pongi pona lala. Tango bina mela mwa biloko ko mela ki diamba o ndio meli masanga. Mosala nzambe amelaka diamba te. Loba bien papa, on sait jamais au réseau social. Mosala ya nzambe te, mosala nzambe akomela diamba te. Akomela pe cigarette te, akomela pe na bakisi na tumbako. Na bakisi na tumbako, na bakisi na drogue. Mosala nzambe akomela tumbako te. Te akomela tumbako da drogue te. Et bon so eza neti na kaya maladi. Aza maladie mo boye senga kiacha atumba. Olobi bien malade, c'est pour un temps. OK. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Même Paul a Sarah Timothée, a bien estomac na wana mela moi vino. Oyoki? Olandi hein? Olandi papa. Abi whisky té. Mais ayebisi Timothée le col de souffrir l'estomac. Mela moi vin. Donc, il y a d'autres choses, je peux contribuer à la santé. Maman, je vais sonifère. Loba papa, naninga ko bon sapoter na po ba interpréter amabe. Non, le problème c'est quoi? Maman Jeanne. To loba lilo ngomoni ngai nazote ya bino makambo ezali vérité. Bible lobi c'est la vérité qui va vous affranchir. Makambo ya kolia, makambo ya komela. Bible pekisi biso angote. Paul alobi mutu ta sambisa bino na etali kolia komela. Eza makambo moko eza na salute. Si tu veux boire, si tu veux manger, fais-le chez toi. Dans mosala nzamba komela ma. Mosala nzamba komela na e masanga, mais na ndaku na e. C'est ça. Oya melaka wana. Oya zo mela wana ngai te. Oya zo mela wana abetsa batuli bakute. Asala ngomena ndaku na e. Il peut le faire ça. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Au sujet de manger, au sujet de boire, muta tungi sabinote. Soko tali na livre à Corinthiens. Baza on met la scène à 20 langue saka. Baza banda ko langue Paul la bisi bango. Soko bolingi bo mela, boko no mena banda kuna bino. Donc na tindi muta mela masanga te, na tindi muta langue te, mais oya mela kana e moi voilà, c'est une vérité qui s'entête na biso et le kalilo banzambe te. Donc c'est un peu ça. Donc Bible ça na équilibre. Moto mususu baza na estomac, il peut prendre son vin pour allier bien pour la digestion. Même la banda qu'on a bino na poto. Donc na moni quoi il faut apôtre beaucoup le quoi deux personnes quand on va le balabiso vérité na makambo yo kana denilis. Ah que ça la été. Que ça la été. Bale kaka baloba ke komela ke te batbana se bon madame na on la jama lengo lengo ma droit non ma copine le problème il y a des milliers a na ba question maman Gisèle azana bana nzambe bele bazana et papa ba matelo tout à l'heure ngai te. Donc il papa lobi soki mutali ngomela ba o bomela kawana ko mela no na kati ndaku no Bible o to tanga ka banda Genèse. Oui, ne sois pas scandale, ne sois pas scandale. Ne sois pas na lobi ya mama Jeanne. Na lobi. Tango bine bolata ba versas wana. Bolata ba koma wana. Et koma mi wapi. Donc kolia ka ndé eza mabe. Même il fufu so lango mingi eza mabeti. Tout excès za mabe, tout excès. Na banda kuna bino ba vin zangitin, ba whisky zangitin. Na ba saison ya malili wana loka botoko na malili boy. Sibo melaka yango. Nanda kuna nge zangi. Sibo ya yo so zangi gloire au Seigneur. Na banda ba tumusu ezali. Ouais, ça dépend. Na boy ndele kamba Deniles. Na boy le ka Deniles azana mission te. Amen, amen. Ok, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Occasion de shit ya bana nzambe belé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon.
Mais tout semble la pona ye, Nzamba secourir ye, Nzamba soutenir ye,